Bandeko balandi ya émission Cap sur les centenaires mbote na bino bisika biso bozali. Tokutani susu na mokolo malelo na numéro na biso ya sika ndenge tosila ikola kabino. Na émission to lekaki bomonaki ndenge batol e betamaki une partie. Et lelo toyepo na kolakisa bino ndenge batol e betami pe esili. Batol na kati ya Gombe na mitu zoli koloba boye na résidence ya Gombe e betami pe esili. Misala mike pe zali kokoba. Nangwana sans plus tarder tokende Gombe tolakisa bino botala ndenge batol esilaki esengoni bandeko bazalaki na yango. Tokoyoka pe bandeko o bazali kosala misala butu pe moi na kati ya Gombe bayebisa biso pe ndenge bazali kosala misala na bango pe esengoni bazalaki na yango ndenge batol esilaki. Tolanda. This is Ibago 21. Nazoya. Ça salaire tête de vague. Et ça c'est quelque chose que ça la prend. Ça de taper. Yimbo nzambi au retour à Ebini en fait biso na ndenge na sacrifice de ça na kati na chama. Mais salaire de au fin du mois de salaire. Tonga ka wa za mimi aibi katanzambe na munene ne akoki la mungu ya sacrifier pour la tina likapata Tanzania kwa te pas sacrifier bazate moye pour comme on ya et loko nous singa pas sacrifier bazako musala yango ko tabula ala munyuso yango loko na loka tina moya kupingeza na biye ba yebi nzambe te abati même ba oyo bakote ya kapuna moye bazaba sacrifier batiki ba occupation on a sur les principes on dit likapata Tanzania lapika nande biso beto mitiki ba occupation nyoso to yebo sele Tanzania dara bon c'est mon mini parce que ça n'engage na mundi au premièrement elle a une difficulté à komona batol nzabe sali batol le monani et tapana batol de sili et tout ça c'est mon mini pour la visite moi déjà ilonga ezali avant date inauguration dernièrement papa honoré alobaki na batol bazali ko ya awa bado ko sala musala bato ko basala kama bena mira nyanga bilongi na bango papa nyangena amaka etikala awa pe papa Christophe alobi bato ko bazo kosala awa chaque jour bilongi na bango za kotikala na mire oyo na ndako oyo za kosala donc ezali esebo moto oyo azali déjà na komi awa te ezali passe mpona ye papa donc eza mawa ifaleli aya ata mokolo moko comme ça aya kotia tiesa elongi na mire ya ndako ata Tanzania eza erreur parce que corriger na erreur wa baya kosala c'est bon.
La cas parce que tout si tu longues attends que ça t'en a bondé ça qui se mais franchement à quoi le souhaiter parce que papa longina bon le problème est ali que Nzambe à côté de Nzambe ça t'en a côté de ça bon ayebi ki azali mwana papa qui sur lequel mwana papa de longana mwana papa de ngila côté mwana papa 26 azosenga mana compte part na ina isiko ezokusenga ke mutu nyonso tu azala au moins na participation na ye nakati na isiko pamba te eza nango intérêt ya mutu te eza intérêt ya biso nde apesi biso intérêt wana chance wana par rapport ya makambo tozali na yango na mokili ozoluka lola to bokonzi na likolo ndenge na kolobaka yango mpona mokolo oyo eza nango kaka filet de récupération totongaki bandako misato ndako mibale lelo tozonda ndako ya suka soki baventure totalaka bipai tokokende nzambe asakamaka te kolobaka bapapa balakisi biso ngai natikala komona mfuma longo te natikala mpe komona papa kulutu te mokonzi ya ndako oyo ngai natikali komona ye te me balobaki boye balobi moko na moko kati na biso ndenge na otoloba oyo bapapa batie eza nango filet de récupération donc mutu tout aza sensibiliser ata na ndenge kinto eki ezala bana mokoto ezala bana parce que bato bana bambongo baza na bango ebele me nko kaka donc alingi na ye te lokola mpe papa lobaki ke akopona aponi mpe parce que tata wana azalaki même clair tellement mutu akokaki te kokosa soki oza mutu misala mabe bayebi bato bayebi bango na ndenge ya kala même ti sikoyo balobaki bapapa baza te mais soki même tozokanga papa aza molimo mosantu sikoyo bapapa batikali baza banani Nzambe tata na kati nkolo yesu na kati tata yeli mosantu na kati na bango 26 ata toboyi ata tondimi etikali bongo vouloir faire les choses qu'on peut nous faire ma face vraiment na ndenge vraiment pastor bana komona na te kasi Nzambe vraiment a servi faveur tolo okuta vraiment bato zakina dépôt mo boye yo mo vraiment Nzambe lobi Samba plus na ina visi ki pesa ye bandilaka. Ndia serti tu mete tu ba toto beti journal lelo. Domestre ngo na nini mo sala toto sili. Ande ko tu ba tinga bandako. Baya ke mo ka moyen pour tirer la plafond. A caro. O tia penti. Baya tu moto sa moto si sa ndako tata. Ma occasion pour nous na bandeko. Bandeko zo na mo poto na boya. Boya to sala pona nini mama lobia. Occasion fait surtout na biso bana Kinshasa toi osala o bandimaki te biso bana 26 o otonga ndako oyo la difficulté o tozana yango difficulté ya makasi kasi tosali ndako ya tata esilisi yango baluka moya koya malgré to ozali na occasion ya bato baye te kasi no etikali baya kosala Atako satana kutugisakana natalelio Nzambe wa bomo ilonga nanga omokili na yokabe
Voilà bandeko balandi bo moni ndenge musale salemi bo moni ndenge ndako batol esili ebetami nakanisi na tango oyo tozali koloba misala misusu bandi kosalama deja lokola misala ya kosala encadrement pour na plafond pe bandeko ba plombier basi bakoti pour na kosala deja installation ya plomberie. Donc tolingo loba ki misala ezali kosalema ndenge tozali koloba mikolo nyonso yo mutu ozali kolala pongi yo mutu olingite misala oyo esila yeba ete misala ekosila contribution no ezali numéro na biso bomoni yango bobengi biso toyebisi bino ndenge nini bokoki kocontribuer. Merci na bandeko nyonso bazali kobenga biso o bazali kosepela ndenge misala ezali kosalema tozongisele bino botondi. Soki bolandi ba image oyo ya Gombe bo remercier bongo papa Afora Masongwa pe papa Dorifor Mayele bango basalesaki biso po ete ba image oyo bouti kolanda eko bongo komela biso nzoka nde soki ngai na bimi liboso na bino ezali grâce ya ndeko na biso Cédric Luzizila. To remercier ndeko na biso Olivier Tuzola na oazali chaque fois na réalisation émission oyo boutique la malam nde tokute na bino na numéro ya sika. Ciao.
Nzambe